Voilà. Les lotos, ça, la revue, il y a huile oil. La. Nelo vraiment na bino pourquoi pas tout ça la revue nango po et permettre mino soye ba ndenge nini akoko ça la huile na epo tellement ba te belé ba lela e baby singa e bongi singa mais ndenge nini okoko ça le lango et puis nani o akoko ça la huile oyo ya la à tout à l'heure on en parle hein? En tout cas soyez les bienvenus dans Coloris Club 84. Bande kwesi nyonso bozali mbote na bino. Et ça sera toujours plaisir pour na biso ya ko partager na bino ba masolo. En tout cas ici à la biso bien. Alors par-ci par-là tout le monde en bateau. Non, na salela eloko na teza itoki non. La e baby singa. Oyo wana kutu balobaki. Tellement biso na kinto linga koyoka balobaki. Ceux qui mutu moko asalele eloko na yeke simbite. Oh non, eloko wana eza mabe. La désinformation, la désinformation, il y a un ça là qui batte belé pour na bango et beba. Alors, on a décidé que les loto betali solo, il y a huile oyo, il y a la. OK? Pour permettre mutu nyonso eza revue hein, et permettre nyonso e balelo ndenge ko la huile na est-ce que huile ngo ezala bien, huile ngo ezala kamabe. En tout cas, eza huile moko éclaircissante, très éclaircissante. Alors, et ça n'a couleur est belle mais les na e kaka na couleur au moko parce que la linga qui bomona il y a couleur au couleur on des aka mieux qu'on utiliser par rapport aux autres couleurs. Alors huile éclaircissante, adoucissante et rajeunissante. Alors ils en a deux formats. Format oyo il y a 100 ml hein, oyo ils en a 100 ml, oyo ezaka 30 ml. Donc oya mukie oya munene. Mais na ba couleur okoko kuta ya noir, okoko kuta ya vert, hein? Okoko kuta ya jaune p. Mais c'est très rare. Ming eza couleur ya orange. Alors sûrement yem total nga pe ndaku aussi au salela yango ozwa problème. Pourquoi ozwa ki problème na yo? Avant na lobana ndeni to salela, na préféré na bandana na pourquoi et ça là que bat mususu e baby sabango. Voilà, le problème est que huile ya la ezalaka makasi, eza vraiment makasi. Eza huile mo éclaircissante makasi o esalama mingi pona ba po o etelaka na pasi. Ba po o etelaka na pasi. Po il y a des peaux noires o ezalaka vraiment dur. Po etela ezalaka pasi. Alors, c'est mieux pona batuana basalela. Ngwa ko salela ya noir, ya couleur ça dépend. Et puis, mingi pour na bateau, il y a peau grasse. Peau normale, ça peut aller. Peau sèche, c'est compliqué. Par rapport à peau sèche, déjà peau sèche, huile naturelle, autozanango, ezalaka pasi po ebota. Donc, le quoi ezalaka pasi po ebota, okoki ko recourir na ba produit o eza makasité parce que eko baby se oli susu po, eko benda mo huile wana nyonso zalaka nango na nzoto. Yango no mona huile la et baby sa batu susu. Alors, huile la pe basale la kango na moïté parce que eza huile éclaircissante. Eza ba huile basale la ka na butu, na pourquoi. Le problème notre problème eza aussi soko yebi ko sala ba produit o ya makasi. Éviter ya ko luka o sala ezosu huile o chango na kati ya produit wana non. Okoko sala ngo à part ndenge eza kakabwe à part. Et kopesa yo éclat. OK? Alors il faut qu'on évite. Il y a un de ça que batte bello non oui la nana zale la qui on peut biso zaka so bito sale le loko. Première photo Monique pesi au moins aspect au tingami na eloko wana. Eloko basale la ngo pendant temps moulaité. Eza ba produit mo basale la ngo temps moulaité pour eza makasi. Donc ezaka temps moko limité. Ce qu'on a temps limité c'est-à-dire eko sale ngo 1 mois, 2 mois, 3 mois au maximum. Au tiki mais exactement que au continuer na po mutu musoko mona ya sala ngo 1 année 200 mais ezo décapé au po ezo kausa nyonso zaka na po et surtout que bino mingi bo sala ba produit no pe éclaircissant bolinga ko hydrater poté. Alors ozo hydrater poté, imagine toi au saleli gel, au saleli savon, au saleli huile, au saleli lotion, au saleli crème nango ozo sala déjà gamme ya eloko moko ndenye ko baby sauté. Et l'eau est déjà éclaircissante. Alors, il faut qu'on évite, il y a qu'on sait la robon. Les gens ont proposé les binons d'engue ni qu'on sait la huile. Un d'abord, est-ce la grand format comme petit format. Ce que qu'on somme huile oil,
Soki oza na besoin osalela huile ya pamba, mieux vaut oluka lotion moko eza hydratante soki oza peau sèche. Osaleli lotion moko hydratante ou crème soki oza peau sèche et kozala mieux ozwa osalela yango mais opakola yango lokola kati opakolaka mafuta kozwa yango te odindisa yango na kati ya mafuta na yo ekomisa mafuta mai mai. Okoki kodilue yango na crème po crème ezaka déjà kilo. Okoki kodilue yango na kati ya crème na yo, c'est mieux au lieu opakola yango na mafuta. Diluer na kati, au lieu mélanger na mafuta, diluer na kati ya crème na yo. Okozala na facilité. Alors, na moi kosalela te, po bino bozalaka tetu. Bato bazalaka ke po esalaka na pasi. Soki o etelaka plutôt na pasi, Donc, okoki kozwa ngo ndenge eza boye, ozo mélanger na liboko, donc ozwi crème na yo, lotion na otie, ozwi huile na otie, osali mélange d'ozwi opakoli. Mais kozwa te oloba o na tiango na mafuta, on na mafuta comme mai, mafuta changeaka couleur, mafuta comme ils sont les comme hydroquinone. Eza question hydroquinone te. Ba ingrédient déjà huile ya pamba ezalaka makasi. Soki oza pe peau dure, okoki kozwa ngo directement opakoli na peau na yo. Alozwi lotion na olandisi likolo parce que oza peau dure, ba peau o etelaka na pasi et kozala très efficace. Kozala vraiment très efficace. Soki oza peau dure, okoki kozwa ngo directement opakoli na peau na yo, okoki kozwa mafuta elandisi ou bien ozopakola ngo ya pamba le soir eko telisa yo peau na yo. Mais kolinga te ke ozwa ngo oza peau moko ya pete ozwa osalela. Et puis bato bazaka kia bandi kotela oza mwindu bato bazaka noir et que au bandi kotela il faut ko éviter huile oyo po ekopesa opena carton kopesa au carton ya ba 2 temps ya 3 temps il faut ko éviter. Alors okoki pe kozwa ngo tchango na kati ya gel na yo oyo sokolela ka gel douche okoko cha bouchon moko bien mibale na kati pona e booster gel na yo okoki kosalela yango na lotion pona e booster na lotion na yo ou na crème na yo mais bazaka na facilité wana osala mélange o balingaka ke ole apakola côté à côté ozwi yango soko osala mélange na lotion mais na biso déjà que lotion no ekoma mai soko osalela yango luka huile nini vitamine E na yo ya capsule otie na kati ata 2 ou 3 otie na kati ya mélange na wana question elembisango soki pete okoko luka mwa glycérine na yo pe otie na kati question pe hydraté soko salela ba produit wana oya makasi bino to salela ba produit wana telisaka wana makasi ya ba phare wana okoki kosalela ngo muto azana ba bouton akoko salela ngo lokwa peeling soki eza que azo pakola ngo netika nini démaquillant elongi place ba tache eza po et nettoyer ba tache wana mais okoko salela ngo chaque jour te place au moni ba tache ezali au déposer ka mukie au luki coton disque au dindisi toujours sur une peau propre po na ofo ezala na propre ezala nzoto ezala elongi po na ofo ezala propre ozui au déposer wana et ko permettre à ce que ba tache wana ba noir wana ekende po ozwa teinture uniforme. C'est pas bien ya kosalela ngo na moi parce que eza éclaircissante. Yango moni batu muso ebeta bango ba tampon, batu muso epesa bango ba kinto. Batu muso ekausa bango po. Okoko kosalela loko ya pamba te. Okoki kosalela ngo ya pamba te. Il faut toujours accompagner ngo na lotion na yo. Surtout soko za bat mingi omona epesa ba kinto ya muso zaki peau sèche ou bien azalaki mwindu makasi abandi ko luka kotela nde la oyo ekosala ebongo mais so ebi koza na peau pembe na normal oza peau sèche oza peau grasse oza peau mixte banda nango mukie quantité mukie po yo okendo zwa oyo mobimba nyonso obaloli na mafuta na yo po esaloni lukata o amukie boye ochango na kati ya lotion non c'est déjà très efficace mais ko luka yelo ka munene te et puis pour ça lango bien na lobby luka lotion o eza hydratante bino ba ça la ba Nivea bino ba ça la ba mixa éclat bino ba ça la ba Jergens ba CeraVe sika bokuya ba huile ndoko ko salela
pour na e booster teinte. Mais quand on look sur tout chongo na ba mafuta o eza ba Maxi Town o eza o ba secret soki nini white secret o ni yango ba muso epesa bango ba loto ba muso epesa bango ba mukusa ba muso epesa bango ba retou moi bien parce que eza déjà éclaircissant tu que de mélanger na biloko eza de makasi yango wana ndezo sa bino soko saleli yango sala expérience mais quand on a produit mo eza hydratant o komona ke o kozala différence salela ngo lokola booster ya teinte. Booster ya teinte. Comme ça, on a des huile simple. Non, ça, on a un booster ya teinte. Et puis, la émission, c'est que chaque mois, il faut saler là. So, saler une fois, 2 fois, 3 fois aux huiles éclat. Tikango. Peut-être après 6 mois, on va bander la sous. Yo, on conseille les locaux pendant une année. Et puis, pire encore, au moment où on soit tché, azu piment doux, sous soit tché, azu. C'est normal. Faut et tokisa yo nzoto e kalinga yo nzoto po bino bolingi ko décaper ba pona bino kolinga ko changer couleur bolingi ko changer ba couleur tout ça là parce qu'on nga olanda ba filtre na ba teinte à batu o soto zana salele loko no calmement bo wele lango nanani bo wele lango nanani olingi ko décaper po non o lo belo ka batu ezama be po yondo zo sela ngo mabi salele ngo une fois 2 fois tiki. Ok, il loko mususu. Et puis on sait là, on look loko produit eza lotion eza hydratante. Yo quand dans lotion et sous eza nano éclaircissante, clarifiante que tout est mais éclaircissante aux yeux sous huile éclaircissante au tien la kat. Et puis na mo yo aux yeux au pakolango. Na mo yo yeux na bandele ko ça là bien. Mais quelques temps après. Et ce bébé sur dans faute bah tout. OK, voilà. J'espère que prochainement, yo mope au ça les là produit na yo comme il faut pour et baby ça ôter. La ba tu un problème te. Et zande et saleli. Saleli. Donc au coco ça les locaux yo calmement sans que au décaper peau. Mutuminda coco ça on a expliqué nous de coco ça sans que au changer couleur ya peau na yo. OK, voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker.